Ingeta, la famille, Ingeta, Bokoto, la famille, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, yakoinda nde yakoinda, yakobeba nde yakobeba, yakosala somo, nde yakosala somo, yakoindisa nde yakoindisa, na ndenge moko yakosakana teo. Grande est ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut, cher Bouchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu bandeko nanga kandenge na yebisaka bino soki dossier ezali, soki makambo ezali, soki ya kobetela lisolo ezali tokoya. Toyaka toujours soki tomoni ke awa ya koloba ezali, awa ya kobetela sete ezali, awa penza ya kosolola ezali, yango bomonaka biso na lombangu nyonso. Voilà. Lelo toye bandeko nanga po dossier ezali, makambo ezali, ya koindisa ezali, ya kobebisa ezali, ya kosala nzoto malili ezali, ya kobeba ezali bandeko nanga na ndenge moko ya kosakana te. Toye na dossier lelo kane tobeta lisolo ya Mputu Mabi Trésor. Nini ekomeli ye bandeko nanga, dossier eza ndenge nini, makambo eza ndenge nini. Avant na ya kokota na mozindo ya situation ya dossier ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko tout ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne Abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos ma kasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisimpi Tompitu ya balisi, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga, na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier madame Naz Kazadi, na système P na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Lelo toye la famille na dossier toye lelo na situation ya Mabi Mputu Trésor bandeko nanga ke pasa avant na kota kuna batu nyonso oyo balingaka Mputu Trésor na yebi na bandi Mputu Trésor azabongo moko ya ba joueur oyo abandaki ko jouer mingi na province ya Katanga, bien que eza na bata moko ba série moko tomona Mputu Trésor akomaki pe ko jouer na Léopard oyo ezalaka bongo équipe nationale ya RDC. Mais à part ça, Mputu Mabi Trésor abandaki nde ko jouer na équipe ya TP Mazembe. Batoto Katanga, est-ce que bozali? Soki bozali, s'il vous plaît, quand ba commentaire pour que toyeba que les Katangais aussi nous suivent. Batoto Katanga, est-ce que mukwapo? Kama mukwapo, mwandike mu ma commentaire que mama étoiline, tout kwapo. En tout cas, ça me fera vraiment du bien. Kandenge ezalaka. Voilà. Lelo toye na dossier ya Mputu Trésor bandeko nanga, toye na makambo ebela bato toyebi biso nyonso ke Trésor Mputu après ko banda ko jouer ndenge bande ko jouer na TP Mazembe, Trésor Mputu a joué à lisusu na TP Mazembe te. Akata musala akata na ko jouer ezate que ba bengana ye batikala ko bengana ye te. Et pour votre information, Trésor Mputu azalaki le joueur chéri vraiment, il y a président, il y a TP Mazembe. Le président, c'est bien lui, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe.
ti lelo azalaka toujours président ya TP Mazembe. Alors Trésor Mputu azalaki vraiment joueur chéri, akomaki tina kokoma mwana penza ya Moïse Katumbi. Kande bomonaka kande toyebaka biso nyonso tango succès eyaka toujours na ya ebele o surtout la plupart des gens bakokaka na bango ko maîtriser te. Nayebisaka toujours bato na konsiaka pe bato ke tango bénédiction ezoya succès ezoya il faut koyebaka ndenge nini ya gérer succès soki ogere yango te yango bomonaka bato ebele bakomaka tina niveau babungi nzela po bayebaki kocontrôler yango te. Trésor Mputu déjà na équipe ya TP Mazembe azalaki joueur chéri ya Moïse Katumbi, azalaki joueur oyo chaque fois que baza na ba match azalaki toujours considéré. Donc ata soki bato mosusu bako jouer te bako beta bale te, mais Trésor Mputu abandaki toujours ko beta bale. Abandaki toujours ko beta bale. Il y avait même de ces personnes au balamukaki balobi asimbi kisi, mais c'était justement la gloire et la grâce de Dieu. Alors eyaki komaki tango succès ekomaki ba pays mosusu ya libanda ekomaki ko intéresser ko somba ye ba somba akende ko jouer na ba équipe mosusu ya minene. Quand nde boyebi dans la vie ezalaka toujours important avant ozwa décision osenga nanu volonté ya Nzambe. Ya tant de personnes lelo oyo bazwa ba décision o batikala kosenga volonté ya Nzambe te, lelo oyo ekomela bango pasi pe mawa. C'est peut-être aussi le cas avec Trésor Mputu. Ye pe tango ba pays ya libanda ekomaki kosenga akende ko jouer kuna akende beta bale kuna akanisaki 2-3 fois te. Ye amonaki kaka non opportunité yango oyo emonani, en tout cas je veux profiter de cette occasion nakende nanga ko jouer, amonaki na ye bongo. Tomona biso nyonso Trésor Mputu akenda na place oyo salaki que carrière na ye penza yaki kokufa eza tango akendaki na Angola. Na Angola kuna ba makambo ebele ebimaki akokaki na ye ko jouer kuna te, premièrement pour na problème à langue ezalaki vraiment difficile pour na ye. Après langue koyokana na équipe ya Angola koyokana ezalaki te. Tango koyokana ezalaki te azalaki obligé ya kozonga, et il y avait même de dettes o déjà bafutaki ye, il fallait azongisa ba makambo ezalaki ebele. Bino moko bolanda ba série wana batoto akatanga, je suis sûr et certain que boyebi histoire o très bien. Alors ezalaki penza ebele ba dossier wana ke non Trésor Mputu il faut azongisa mbongo, Trésor Mputu aibi mbongo, Trésor Mputu emataki ekitaki jusqu'à ce que na gouvernement na biso eyaki ko s'impliquer na dossier wana. Na ba série wana Moïse Katumbi azalaki gouverneur ya Katanga. Alors bayaki ko telemela dossier wana tina ndenge bayaki ko zongisa bambongo ya batu ya Angola. Après kaka wana Trésor Mputu azongaki na TP Mazembe. Kozonga kuna akomaki kobeta bale, mais bale na ye ezalaki lisusu ndenge Trésor abandaki kobeta te. Yango sikoyo ba nungu eyaki kobima, ba rumeur eyaki kotambola ke Trésor Mputu kokende oyo akendaki na Angola bakendeki koyiba ye makolo. Bakendeki koyiba ye makolo, yango akomaki kuna a jouer kaka mbala moko et puis ekomaki kosimba nango te jusqu'à ce que ekomi makambo azo comprendre na ye langue te. Équipe wana o biso moyen to tikala na yo ezate ekomaki ya kobendana. Tolanda ba parcours wana nyonso. Nde ba nungu mosusu kande boyebi Congo na biso ezangaka nango dossier te. Congo na biso eza pays moko ezangaka nango pe sujet te. Congo na biso eza Congo moko eyaka toujours na makambo. Toyaki komona ba réaction ya quelque bato ebele bayaki koloba ke non eza problème akoyiba ye makolo te, mais le problème ane que Trésor Mputu succès na ye selon nganga na ye alobaki ke succès na ye ozalaka na Congo soki ake libanda succès na ye sili. Yango boye komona ta na Congo succès na ye eza lisusu te après kozonga Angola parce que asalaki erreur alandelaki mibeko ya nganga na ye te. Congo aza na dossier la famille. Congo azaka na ba dossier biso ba Congolais bandeko nanga ezalaka ka somo, ezalaka ka pasi pe mawa. Biso ba Congolais ezalaka ka ya koinda, ezalaka ka ya kobeba. Congolais azalaka kaka balobaki, basalaki, bamataki, bakitaki, bakendaki, bazongaki. Congo na biso ezaka bongo, ezaka pasi pe mawa bandeko nanga. Babilo mosusu ifoka koloba parce que soki biso to koloba te nani mosusu akoya koloba. Nto koloba azate. Ifoka biso to ya koloba.
awa na dossier ya succès ya Mputu Trésor ka ndenge ezolobama. Lelo Mputu Trésor akomi wapi, nini ekomeli ye, asukeli wapi. Wana eza motuna parce que la plupart des gens, je me rappelle na émission o na utaki kosala ya mama biologique ya Trésor Mputu abandaki koloba. Namonaki mwa quelque bato na ba commentaire bayaki kokomelanga mama Etoiline sikoyo eza nini Trésor Mputu Trésor asukeli wapi, pourquoi abetaka lisusu bale te, eza nini, est-ce que existaka kaka to asi akufi. Bon, la famille eloko oyo nalingi naloba eza que Trésor Mputu premièrement aza en vie, aza na ye en vie, makambo nyonso to ezokende bien na kote na ye. Trésor kokata kobeta matchi, kobeta bal, aza na ba propre raison na ye. Kande na yebisaka bino ba raison ya bato. Nga Etoiline Ines TV na kokia kokotela yango te. Po ezalaka pe place na nga te kenon nakende kokota oyo alobaki oyo asalaki. Na lingaka te. Eza bongo. Mais en ce qui concerne bal, Trésor Mputu aza na ba raison na ye moko personnel oyo esalaki ke alingi na ye de son côté akata na ye kobeta bal. Ça c'est de 1. Et puis de 2, Trésor Mputu ayaki kofongola académie moko ya football. Académie wana bazalaka wana bazo yekolisaka bana ndenge nini akobetaka bale. Parce que toyebi biso nyonso ke eza na bana ebele o ba rêve na bango ezalaka ke baza ba joueur un jour ba joueur ya minene. Siko pour que ozala joueur ya munene surtout na mboka comme Congo to ailleurs tomonaka déjà na ba pays mosusu neti ba Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, corrigez-moi la famille ceux qui na lobi yango mabe. Nazalaka penza mutu ababale te, mais mobali nanga nde mutu alandaka bale makasi. Voilà. Donc de votre côté ceux qui na lobi Cristiano Ronaldo mabe, bo corriger nga eza bongo. Ye pe azalaka na académie na ye ya football. Aye kolisaka bana na académie na ye wana baye kolisaka bana koma kobetaka bale. Alors eyaki kosala pe na côté ya Mputu Trésor ye pe akendaki kofongola académie na ye. Donc na lelo oyo na ville ya Lubumbashi, précisément na province ya Katanga, académie ya kobeta bale ezali. Oza na mwana bino ba papa depuis Lubumbashi bolandaka biso, oza na mwana na yo oyo azalaka na posa ya kokende pe kobetaka bale. Bo bakoki kokende na académie ya Trésor Mputu to na académie ya Moïse Katumbi Chapwe. Ba académie wana ezali bazo sungaka bana, ce qui est vraiment une bonne chose. Ce qui est vraiment une bonne chose. Eza kaka kolandela oyo bazo senga. Balandela ezaka vraiment important ya kolandela oyo bazo senga. Mais à part ça, Trésor Mputu azo vivre vie na ye, tout va bien de son côté. Bato mosusu bakoya kotuna siko mbongo bafutaka ye, l'état afutaka ye, ye abando travailler pour na l'état te. L'état afutaka ye te. Donc si bomona Trésor Mputu akata na ye makambo akobetaka bale, ayebi déjà babisika mosusu oyo azwaka bambongo. Ayebi babisika mosusu oyo ekotiselaka ye mbongo. C'est comme ça. Parce que ndenge eza boye aza na mwasi, aza na bana oyo baza na besoin kolia, et surtout boyebi ke mwasi na bana bamesana déjà vie moko ya bien, vie moko ya luxe, vie moko ya kitoko. Donc soki Trésor Mputu a se décida de son côté que non akata na ye kobetaka bale, aza na ye na ba raison na ayebi ba source ya mosusu oyo ekotiselaka ye mbongo. C'est comme ça. Donc eza mwa bongo na système ya kitoko. Voilà. La famille na ye komona pe bandeko mosusu ka ndenge ezalaka baza kotuna pourquoi Trésor Mputu akoki lisusu kozonga te, azonga ta na ba équipe azala ta capitaine. Pourquoi n'est pas bon la famille nga na yebisaka bino toujours ke ba décision ya bato nga mama Etoiline na kotikala koya ko forcer moto te ke non pourquoi osalaki boye, pourquoi okendaki boye, eza ta na nga eza pe place na nga te. Trésor Mputu aza mukolo, aza mwana muke te. Soki lelo ye aye kozwa ba décision ke non akata na ye makambo kobeta bale, nga naza nani po ke nakende kotelema kobanda koyebisa ye ke non Trésor Mputu il faut ozonga ka kobeta ka bale, naza nani. Bo yebisa nga nani, nga naza nani pona kokende yebisa Trésor Mputu. Bino bandeko na biso ba Congolais mosusu bo komisaka biso na suke.
bozalaka somo penza ya makasi, bozalaka penza somo ya kosakana te, bokomisaka biso na suka. La famille ata bino moko ngaka boye nalamuka na ntango trésor mputu yaka azwa kiti vanda akomi mwana moke zongela ba football benzoto mpe na yo mpe elembaka nzoto elembaka. C'est vrai oza na besoin ya succès, oza na besoin ya mbongo, mais nzoto mpe elembaka. soki amoni ke nzoto na ye ezopermettre ye te, santé na ye ezopermettre ye te akende kobeta bale, nga naza nani na ya koforce ke non il faut kaka obeta bale. Je m'excuse, ça n'a pas de sens. Et au pesa sens ata mon côté. La famille, quand nde na oyebisa bino na mekana no kopesa moi conseil, boyebishi mama étoile Nines TV conseil ezangaka te, chaîne na biso ezalaka toujours et encore au top na ba conseil. Un conseil ya lelo na lingi na pesa ka conseil na ba mama, toyebi ke soki libala lelo eye kotelema, soki libala ezali, c'est parce que il y a une femme qui est mature. Mwasi moko azotambola na bobeto. Soki mwasi na ndako ya libala maturité eza te, yango bomonaka makambo na bango nyonso ya ndako tin na bato ya balabala bayebi histoire. Tomona na bakartier, tovivra na bato mosusu bazalaki bongo, donc makambo na ye nyonso ntina ya mbetu bato ya balabala oyo batekaka biloko na balabala basi bayebi. Pourquoi? Parce que mwasi ayebaka kobomba te. Bandeko na ngai ya basi, yo moto ozolanda nga na minute oyo naye kopesa mwa conseil. Batela monoko na yo. Makambo oyo ezolekaka na ndako na yo eza makambo oyo koki kobimisa na ndako na libanda te. Makambo ya ndako etikalaka makambo ya ndako. Makambo ya libanda bakisongi ya libanda etikalaka libanda okotisa konda ndako na yo te. Eza vraiment et encore important. Eza vraiment et encore important. Toyeba ndenge nini na komibatela. Mibatela penza na ndenge moko bien. Mibatela penza na ndenge moko kitoko. Mibatela penza na ndenge moko gu. Vi ya lelo eza vi ya komibatela. Vi ya lelo eza vi ya koyeba ndenge nini ya komibatela. Mibatela penza ekozala vraiment malamu mingi. Babiloba loba mosusu. Oza na likambo o mobali na yo asalaki yo boye, o mobali na yo amataki ya kitaki. Garde yango na ndako na yo. Eza na ba makambo mosusu soki ekomi penza peut-être ebele. Oyo soki bomoni ke vous avez des parrains, bokende kobeta oke kobeta lisolo epa ya marraine ya ba parrain. Na soki omoni ke couple ba parrain na bino wana baza bato munoko. Mosusu to bengaka to bato mosusu bazalaka besoin kaka na ba parrain bazalaka wana ba accompagnaka bino. Mais soki oyebi ke couple o bazo parrainer biso baza bato moko songi ozata na besoin kokende kobetela bango lisolo te. Okende obetela bango lisolo te, o garder kaka lisolo pona couple na yo moko. Mosusu okei na yango epai ya ba parents. Parce que tozalaka na ba parents tango mwasi na mobali babalanaka, ba parents bazalaka soki eza na makambo moko bino bana bobalani bo comprendre te, bo koka ko gérer te, c'est vraiment important bo initier ba parents. C'est vraiment important. Bokoki kozala te ke ozo kufa na ndako libala, ozo kufa na makambo na CCP na katikati ya motema aussi longtemps qu'il y a des parents. C'est vraiment inexplicable. Donc soki moni ke na couple boza na makambo moko boye songolo pakata oyo bozo koka ko gérer bino te, il y a des parents qui sont là, boke bovandisi ba parents ba meka kopesa bino ba conseil. Ekomi kosala soni omona ba makambo mosusu mwasi asi abimisi ma makambo nyonso. Mobala aza na projet moko songolo pakata, boza na projet na ndako na bino libala, mais omona na ba couple mosusu projet wana nanu esalami te, mais batu nyonso déjà basi bayebi. Moi je me rappelle eza na ndeko moko ona yeba bazalaki na projet moko ya kosomba ndako. La famille projet wana babanda yango depuis 2000, si je ne m'abuse pas 2019 azoyembaka mwasi soki akutana na mutu nyonso tolingi tosomba ndako. Bon, auparavant, tobando trouvé yango normal. Muto aza excité, azoyemba balingi basomba ndako, o eza eloko moko kitoko ya munene pe. Et à un moment donné, en dehors il y a couple wana tokomi koyoka yango presque na bato mosusu. Omoni couple kingana balingi basomba ndako. Couple kingana balingi basomba ndako. Est-ce que vous savez que tina ndenge toza boye na 2025 to okota 2026? Couple wana batikala kosomba ndako te. Mais bazalaki na ba série wana oui, mwa mbongo emonanaki po basomba ndako. Mwa mbongo penza emonanaki po basomba ndako. Mais ti lelo oyo batikala na bango kosomba ndako wana te. Batikala penza kosomba na bango ndako te.
pona nini po kaka bilobela bato o bozo betela lisolo bozo yeba bango te bozo yeba ba état d'âme na bango te bozo yeba te na makanisi na bango bango bazo kanisaka nini eza na ba projet mosusu ba projet ya vie eza ba projet moko o babetelaka lisolo te eza na ba projet mosusu oyo soki esalemi te kobetela yango lisolo te soki eza en cours de téléchargement babetelaka yango lisolo te bavandaka nango kimia me omona bato mosusu ye nyonso bato bamona bato basentir fo tolakisaka eza na babiloko oyo balakisaka na biloko balakisaka te eza na babiloko balakisaka et surtout nga conseil nazoya kopesa bato eza ke na vie ya lelo na se ya moi oyaki kosala concurrence na motu te na vie ya lelo na se ya moi oyo oyaki mpona koakompagne motu te na se ya moi oyo mutu na mutu aye na se ya moi mpona vie na ye mutu na mutu aye na se ya moi mpona oyo etali ye alors bozalaka bato te ke yango wana nalingi nasala boye mpona lakisa ba okoya kolakisa nani oza na mutu okoya kolakisa te oza mpenza na mutu oyo okoki koya kolakisa te na kilelo oyo eza vie nzambe asungi bino nzambe apamboli bino gloire au Seigneur c'est comme ça soki lelo toye komona ta bacarrière ya batrésor mputu oyo lelo eza lisusu te succès ya trésor mputu esilaka boye succès moko ya mokuse c'est vrai la plupart des gens baolobaka ke non eza kisi trésor mputu asimbaki kisi yango succès ya kisi eumelaka te oui bien sûr est-ce que bozalaki ntango trésor mputu asimbaki kisi me babiloko mosusu mpe ezalaka succès mal géré succès mpenza mal géré bosengaki volonté ya nzambe te bomoni ka ntango succès eye agitation ebandi parce que biso moko tomona ntango succès ya trésor mputu eyaki ntina bakombo ya mwasi na yo nyonso bamiss gaga eyaki koyebana na bana ya trésor mputu bafilme bango mabe basala boye mabe tomona biso nyonso na bajoueur ya mboka na biso eza bakarare oyo bomonaki bana na bango d'ailleurs toloba nano ata kutu bachancel mbemba lelo baza na basuccès est-ce que mwasi ya chancel mbemba boyebaka ata kombo ya mwasi ya chancel mbemba la plupart ya bato bayebaka ata kombo ya mwasi ya chancel mbemba la plupart ya bato bayembaka ye te ezala bana na ye est-ce que bosi bomona bachancel mbemba baafisha bana na bango batikala koafishe bana na bango te mpo na nini bayebi barealité ya mokili ndenge ezali barealité ya mokili ndenge ekendaka alors bandeko na nga eloko nga na koya kosenga na yo moto ozolandaka nga eza na babiloko mosusu babombaka mibatela batela ndako na yo batela sante na yo batela mpe bana soki yo komibatela te moto alibanda akotikala kobatela yo te vie ya lelo ekomi kaka vie ya komibatela mibatela yo moko batela ndako na yo batela vie na yo parce que mokili eza ya kobeba eza na bato mosusu oyo lelo tooseka na bango me na se na katikati ya mitema na bango balingaka biso te eza na bato mosusu bino bokosepela na yo c'est tout à fait normal tala kutu moto oyo emataki ekitaki me na kati ya motema ye kutu akaniselaka yo ata te akalkilaka yo te bato ya bongo tosi tomona bango bato ya bongo tosi tomona bango eza kutu ata makambo koexplike te eza bongo alors toyeba ndenge nini akomibatela na vie ya lelo bamibatelaka na vie ya lelo bamibombaka na vie ya lelo oyo eza vie ya koyeba place nini okonyata makolo place nini okoki konyata makolo na yo te tozalaka bato moko ya luwenge mwa eloko moko boye yo wana nga pe biso mpe tolingi tosala biso mpe tolingi tokende na bato oyo bazoyoka histoire na yo eske oyebi bango oyebi mpenza kati ya mitema na bango oyebi oyo bango bazokanisela yo eza na makambo bele toyebaka to toyebanaka bilongi bomonaka elongi ya mama Etoiline boye botala mama Etoiline aza kitoko mwasi nzambe me boyebi motema na nga te boyebi te oyo nazokanisaka na se ya motema boyebi te oyo nazokanisaka na kati ya motema alors toyeba ndenge nini akomibatela vie ya lelo soki okomibatela te mutu moko te akotikala koya kobatela yo te soki okoyeba te ndenge nini akomibomba mutu moko te akotikala koya kobombaka yo te toyeba nde nini akomibomba bamakambo mosusu etikalaka na famille bamakambo mosusu etikalaka na ndako histoire nyonso tu ezalaka histoire ya korakonte te makambo nyonso tu ezalaka makambo ya koloba te eza na bamakambo mosusu oyo tolobaka eza pe na bamakambo mosusu oyo naki yo moko oyebi kaka no oyo emata ekita nakoki kobimisa yango libanda te
ezalaki lelo nde bazoboma ngai oyo penza na kobimisa libanda te oyo penza na koloba te oyo penza na koreagir te. C'est comme ça. Bamakambo mosusu balobaka, makambo mosusu ovandi na yo coin, ovandi na yo kimia comme si de rien n'était. Mais soki okozalaka nyonso poata yo ndo koyeba na se ya mokili oyo moto akoya koteya yo aza te mpe akotikalaka kozala te. Siko yo moko yeba nde nini ya komibatela, yeba nde nini ya komibomba. C'est vraiment important. En tout cas, courage na Trésor Mputu mobali ya Miss Gaga. Tokoya na matière ya Miss Gaga kala mingi te bozala connecté. Nasi nazui déjà ba appel ya Miss Gaga. Miss Gaga. Miss Gaga est Trésor Mputu. Eza ya koinda bandeko na ngai eza ya kobeba. Voilà. Tokomi na moi suka ya partage na biso. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine. Ciao.